il a droit. Il y a Ogangela Mwana. Il a même droit, il y a Obeta Mwana. Parce que là, maintenant, nous sommes en train de dire des choses étant qu'il kaka. Parce que l'Ikambouekwe. Parce que Aza Mwana n'a été. Mais étant que maman, on est personnellement Nazaboui. Mwana nanga. Alobi nang abengi nga imbécile. Tout le monde nanga. Abengi mobali nanga imbécile. I'm sorry. Na ibite so mwana ngona osala yenini. Po na obete. Na obeta ye. Parce que tant que tu obeta mwana mbata, tu es baraté que na obeta mwana mbata po mbata o ezwa boye. Mbata kande zala mbata kanda. Mbata kande zala mbata kanda. Egogo ya kanda ezala egogo ya kanda. Parce que mbata kanda ebima na pression. Mbata kanda tangue ebima vraiment na pression. O sorti ba que non oui mbata vraiment ezo bima na pression. Alors tant ezwa mwana ebi place nge ko zwa mwana te. Et comme la biso moko pe ba parents hermon po beti mwana place mo boye. O moni ke mwana vimbi o regretto bi nandimete qu'il fallait bete de boye. Te na bande na ka ko bete kambata mo ka boye. Mwana nga bi esalo yo mona maman mawa parce que o bete peut-être mbata mo boye, mais je t'ai pas rendu compte que soit ezoki si mwana makasi ou bien evimbi si mwana makasi ou bien esali mwana pasi makasi. Biso ba maman o tozo kende ke to bima na ba relation oza la relation na muto boti na bango banate. Nga personnellement non condamné, je condamne pas l'homme. Non condamné pe moi nate. Personnellement. Non condamné ni moi ni ni maman, pardon, ni papa. Nga personnellement non condamné maman. Voilà ezola qui ça directement que makambu nini mama yango alobaka pona stepdad yango o babengem sous beau-père en français o ya lobaka epa ya bana ou bien o ya lobaka devant bana. Pour biso la plupart de ma famille na poto, la plupart de ma famille eza ba famille récomposée. Eza ba famille récomposée que ngana wuti na east yo wuti na west, soit yo na bana nga pe na bana, on s'est mis ensemble to boko liba na biso ensemble to avancer. Alors tant que ça lango photo yé bara comment ko sangisa kabana et peut-être ba comment ko tika que bana wana ba respecta ka ba mibali oyo biso tozuzwa. Premièrement na mona lango que ba maman ebele ba lingara te que arebali ake aza na relation mosusu a recomposer famille na ye. Mais la mona que balinga ka vraiment te que mi bali na bango ba gange la bana na bango. Na mona rango pa batebele. Balinga te que mi bali na bango ba gange la bana na bango. Balinga te que mi bali na bango ba matisa mongongo to baza na mot à dire to ba silike la bana na bango. Donc tant que les gens au lingaraté la misu na omoko so mwana sali likambo lingite papa wana gange la e o lingite papa wana lobela e so papa na alobeli ye yo lobi so papa na lobi yo lobi mwana zo yoka oh vraiment eza conseil juste pour le maman mwana zo yoka nde yo ozo telemela papa azo pese conseil mwana zo yoka nde yo ozo telemela mobali oyo azo pese conseil mwana zo yoka ndenge yo oza ko telemela mobali na yo mwana zo yoka ndenge yo moko oza ko manquer mobali na respect parce que souvent tout ça la makambu on le fait pour on ça la plaisir mais tout bon ça na ke banda kuna biso banda ka porter za na minenete banda ko porter za na minenete beaucoup za na chambre ba parents bozo solo la bozo ganga bana na chambre na bango ba yo kana bango nyoso et ate ke luka banda kuna biso Kishasa chambre ba parents kuna chambre bana boye po ata ba parents bakutana na bana na couloir et ça va un peu difficile parce que ba chambre na bino ba nini exactement ba nzela moroté mais le makambe to comment ça la ke biso mo ba parents parce que moi personnellement na linga le bela plus ba maman tant on s'est décidé que au longwe biso to koli na éducation nous sommes de Bantou to ya katelo siko so moni que okoko permettre mobali na yo oyo bali oyo o rebandeli relation na ye
avec tes enfants, au créer famille non récomposée, na yeso monique, il n'a pas droit. Yo lobé la banana yo. So Monique, il n'a pas droit. Il y a un mot à dire na banana yo. Alors tu restes seul aux élisoba no ba koli ou bien pesiba n'est pas papa na baron parce que tant que un vrai ceux qui vraiment ont mobali ya solo. Ah vraiment mobali ya solo oh que bozo va na kati ya nako. Aza obligé de dire des choses. Aza obligé à rééduquer bana wana. Comment un enfant a koloba na papa mobokoli un bête hein? Naïbité bandeko nanga basi souvent to se pose la question. Tu as raconté sur les camboués na réseaux sociaux, on a le temps de crier, de parler. Non 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 non. Il faut comme on ressent la banalise mot vraiment et bien après boké na koni mot. Et bien souvent ça te dérange un peu. Comment un enfant peut venir devant le gens ou bien à la maison que papa imbécile même si c'est pas son père biologique. Même si ce n'est pas son père biologique. Ça n'a pas de sens. Moi aussi, je ne suis pas mariée. J'ai des enfants. Ça peut aussi arriver que demain, je me remarie avec quelqu'un d'autre. Ou bien, n'amitié en relation avec quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que non, comme le monsieur a la père biologique, il y a bien que mes enfants ont droit d'insulter mon homme. Ou bien mes enfants ont droit de dire des choses sur mon homme. Non. Tant que papa... Quand il est chez moi à la maison, nous sommes ensemble. C'est lui qui éduque les enfants. C'est lui qui fait tout. Surtout quand c'est vraiment un papa responsable, j'allais dire. Surtout vraiment quand le monsieur est responsable. Quand le monsieur sait bien que non, il faut payer le facture. Il faut que les enfants mangent. Il faut que Banabaz elle en bonne santé. Il faut que Banabaz elle a bien habillé. Si c'est un homme responsable au vrai sens du mot. Donc, vraiment, le monsieur mérite 100% du respect. Nous sommes en train de crier de gauche à droite. Non, non, il n'a pas droit, il n'a pas droit, il n'a pas droit, il n'a pas droit, il n'a pas droit. Alors, il n'a pas droit seulement parce que ce n'est pas son fils, sa fille. Donc, le monsieur n'a pas droit seulement parce que moi, n'en a été. Pour moi, vraiment, bibiche, na motema na nga ne nazala nango, so esi kanda na nga eye, so esi mbunzu, comme il a dit kosi, so na mbunzu, moi, no pesi nga kanda. Comment un enfant, attends, nga boje, mes garçons, si ba koli, ba l'équipe à 18 ans. Ba yebi que ils n'ont pas droit d'insulter. Moi, je te parle, ba imbécile, moi. On koli ko réencadrer, te a rééduquer ba na yo. Après, l'hôpital, il y a un moment que yango to mona ralelo que sorry excusez-moi j'ai un problème de chargeur et puis je suis en pleine mis ça là donc excusez-moi 2 secondes je sais même pas où je mis ça oh Seigneur yango bozo mona que bana oza na kati ndako yena bana mwana zo kokate bana bazo beba yo mobali alingi a aider yo parce que yo moko déjà éducation foutue au baby c'est éducation à bana ba comment telengana aujourd'hui grâce au kutene msu que nona mobile moko boye on peut awuti msu na une bonne famille a luki a azomeka a rééduquer bana e ngama bana ba kotate nanda ko yeli bana ngate nanda ko yeli bana ngate nanda ko yeli bana ngate bana ba kotate oh ayeli bana ote. Alors c'est qu'on mérité qu'on ça là on mérité qu'on récomposer famille na ota. Mingi signification ya famille recomposée. Toi tu veux la droite na gauche ngana yeto sangisi bana to vandi. Papa wana ana droit ngape. So pour yena mwana na yo na naku to vandi et tant que maman, j'ai droit à rééduquer mwana parce que mwana yo akouta na éducation libanda te akota na naku. Ce qui a sauvé un abisso, il faut moi nous nakata ndako azala na éducation nga. Ce qui moi na yo a wuté pas maman na ye aye na ndako. Tanga ye ayebi ke nazo ke ne pas ya tantine bibiche kuneza la kota koli. Parce que makambo susu mwana nga ko osala deti nganye na zabwe ba nga mo bayebi na vivana bango. Mais ce qui lelo na sali makambo na sala e pa bana nga. Na sala pa susu e pa mwana ya mobali. Ba lo bana nga ke na lingaka mwana ya mobali na nga te.
Ba na carrément que aoni okola mwa mobali mais même bana nga mwana na nga mobali akoko ya sikoyo awa akoyeko ya sikoyo awa aloba Blandine makila na zolo atambata ya muke eko bimisa mwana makila na zolo botika kwa grave makambu boko misango njure fin du monde yango bana bazo beba biso makila na zolo ezala ngo teko fin du monde makila na zolo ezala ngo teko soki makila na zolo nana ngona babeta imbata teka bi makila na zolo ototika ba aventure wana makila na zolo eseni Ola kutu pongi bola loka pongo la muki makila na zolo. Bombata baso la papolio maneti ngama na zalo boko mabebo na peso ma ya sima loboko tan. Oba makila na zolo so kebite pe linu pe kolongo. Pona ngana mutakanda. So nga bibish na papolio ya sima loboko na papolio ya yanga za suki bana nga ba yebi to wana za soka siliki. Oh, tu es à la pembeni na bambaka. Yango so na siliki bazala misika to so la misika oh kuna la gauche netinga na zabo atabini wande konanga no to ke na emo na pedo normal moi na ngali boso na 24 ans ngalo na bali aza obligé à ko respecter mobali nanga respect à mobali nanga e ko ute pa nanga ngai mutu na kosala ke bana na ngai ba respecter mobali na ngai parce que ceux qui ngana vandi na téléphone parce que souvent le femme tozala bongo so na vandi na téléphone na on critiquer mobali na nga parce que na kota la vidéo wana mona bien que non famille wana mobimba ba manipuler ndako wana mobimba ceux qui ngana vandi na téléphone naza ko critiquer mobali na nga na téléphone soit chez ma sœur ou bien chez mes copines. Et yaya, banana ba obangete. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya danger donc ba samta longo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya danger donc ba samta longo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.